Bah, Sangwa Congo, ils ont les spécialités à Proverbe 30-30 en grec et à Mongalema, à Manchester. Le messager de la bonne nouvelle a la Rabino à Congo. Le loto que nous le cardinal Mosengo, Azotia Kabila, ma genou na C, Azotia ma genou na CP, Azotia na CPI. Pays sous que nous le Oni, Babosala combien de rapports pour la criminel Kabila, mais Bazo Bomete. Oni, Azana ba rapport, nous sur Kabila, Moutaboma, Congolais. Kabila Moutaboma qui espère il y a Oni. Kabila Moutaboma qui va surtout. Mais Oni Azo Zelani quoi quand Kabila. Bah comment ça va rapport mais bah quand alors Azali coupable il y a assassinat d'espère Oni et plus de 12 millions de Congolais bah koufi. Yende a recruté kaba M23 bah ADF il y a Ouganda na Gédéon qui ont pour une désolation dans Congo. Alors Mosengo a ici ba combattant en Afrique du Sud, peut ba combattant dans le monde entier. Ne gâchez pas la fête, on risque de vous taxer des infiltrés. Pourquoi Mosengo a plutôt gâché fête? Parce que Mosengo a banni kotindika batonaye, kokutana na ba continuer sur Sadek, kokutana na ba continuer surtout il y a 9 pays frontaliers, président Sassou Nguesso na banyoso pour ba mema Kabila na CPI pour y mettre des ordres na sous-région. Donc vous avez la Kimia, calamité Kabila na CPI. Alors, il y a raison comme ça. RTNC n'a de l'obité que Kabila aligné à Iba, 3e mandat. Mende n'a lobby à monter. Mais les lobby n'a pas lobby. Bah chaîne, il y a YouTube, où il y a étranger, où il y a diaspora. Au lieu de télémer la Makamouana, il y a un mot de comme le Babylon. Alors, beaucoup de gens médiocre. Batu oyo baye na média sans esprit bazo pesa ba information ya kokumisa occupation donc bokema na este ya Congo ba kotisa batuti ebele pe bakomi prêt ya kosala référendum mais eloko futo stopper bango esalamate po biso tozali bakolombo katobenga na bango wera son nande kone Patrice carrière na bango esili. Pour wera son na Patrice baza bato a PPRD ba soutenir Kabila et wera son na sali plateforme na ye politique pour na soutenir Kabila. Donc hier na frère Patrice carrière na wesili les Kabila zo kende basa la tout na kata avion wana bazanga plasté pour bakende. Alors et là au cas moi avec honneur la reine d'Angleterre ayambi ambassadeur ya Angola na Londres. Ils ont pour prouver que Kagame a sous homme fort ya Angola te ya sous-région te mais Lorenzo ya Angola nde a commis mokonzi et yende bazo compter sur pour nous stopper ba criminel ko bandana Kagame Kabila batwana so ba criminel. Alors bokomona ke Angola a outi ko yamba ba inspecteur américain pe britannique da ba matériel la guerre makasi et comme kuna bazo former ba Angolais pour ba yebiete ba criminel oyo Kabila Kagame il faut pas Kagame et puis bazo compter sur l'Angola. Angola n'est comme police il y a monde entier il y a un moment Kagame atindi ministre na ya mwasi akikutana kuna pe atindi basangwa senko ba kikutana kuna pour ba plaider pour na Kabila. Donc bokeba Mosengo azali homme fort Mosengo azolelisa Kagame na Kabila calamité et vous allez bon. Donc l'Angola veut mettre de l'ordre Yakobina Kabila. Kagame a négocié pour nous stopper mais biso bana Congo to yebake ezali ndenge wana. Mende alobaka soute. Mende abandanye. Boke bana ba chaîne ya YouTube ozo sala mosala ya ANR c'est-à-dire kokumisa Kagame, kokumisa Kabila, kotindika ba médiocre na kolobake Kabila azolinga ko les Kalaba mandat na msusu. Bazo sala mosala ya Radio 1000 collines. Alors nazo tuna na bino bafana kwiti, na bino ba tribaliste o beaucoup saka Félix Tshisekedi le collabo, pe ba sesanga batwana no surtout baza ba collabo ba traître Congo. Félix Tshisekedi asina ki ba corps pour être ebemba Tshisekedi ezonga pe trêve za c'est-à-dire ba parti politique et ça la désordre était là au moins ça des meetings et ça maté. Ce que to côté déjà les locaux tous les 10 mai. Les 10 mai, corps il y a Tshisekedi aux hommes.
alors ils ont mawami mututu azonge la vote na diaspora ou diaspora ko voter ou diaspora ko voter azaka ka somate mais aza envoûté pays où ezali na kati ya occupation bakendaka na ba élection te ba bengana na occupation sima boke vote ezali lokola ozotinda ba braconnier ba garder parc les Congolais sont massacrés plus de 19 ans par criminels ou rwandais et personne n'en parle. Bino ba Congolais, pour les téléma, au bengana, occupation, bino ba chaîne ya YouTube, ya diaspora, beaucoup mi kopé sa information à Kabila, beaucoup mi sa Kabila. Au lieu de ça, la bémission, l'accès à Kabila, pour se représenter, Kabila pose à son président, et l'accès à mission de dauphin. Mais au cas où ça a, bino pour lui, vous avez chaîne ya opposition, ba chaîne à combattants, ba chaîne à diaspora. Bozo relayer information il y a le Gouta au lieu de télémélange. Alors wera na JB il y a qui ba on koki wera kutuna frère Patrice il y a qui koki pour ba ko sa kabila. Boye ba na ngongo moto il faut tout soutenir les ali Mosengo. Cardinal Mosengo a décidé botia makele de te boya ko gâcher fête pour Kabila faut tout tinde na CP. Vous avez beaucoup breaking news en direct de Manchester avec le messager Proverbe 30-30, passage de la diaspora. Breaking news. Thank you. Done.